Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Na yeli bino bandeko kane na lobaki en tout cas été yangoyo été mutu nyonso to alingaka alata mwa robe alata mwa t-shirt donc dibumu ezala te nzoto ezala kitoko yango mama bijou na lobaki na bina été onga na otika babone na nga bo été tozo souffrir mingi neti nga mama bijou na liaka na nga mingi te mais celui ka oza na paix donc ozomona ka nzoto ezovimba parce que pédicure mais mama bijou na lobaki nini na yeli bino solution na nga liboso na yeli bino solution ya teint tala nga mama bijou na zaka na nga na tiaka na nga sous maquillage te na ti moi bouillir na nga moi muke na zaka sous na maquillage te parce que na mona perte sa maquillage na yela ki bino na solution ya teint na lobito sukola kana savon na biso oyo savon tomate oyo ezobongisa makasi ezosala vraiment donc ba effet nango aussi les salades kutu paquet oyo mon côté au bandi comme on changement savon na biso tomate c'est donc na 25 € ya pamba et ça la na base à tomate ils ont le poso ki to ko makasi bande ko bonzi belanga to tiki binote to yeli bino ba concentrer nango yango yo mibale bande ko bozo benga bozo tuna bozo lobake boko tinda bambongo mais bozo sala effet bozo sala nini geste te mama bijou lobitala o eza carotte moi concentré o eza na 15 € ozo yango dindisi na kati ya mafuta na yo bandeko na ngo ko bima kitoko bombo bonzimelanga ete yango yo telisa tina makolo concentré o eza ya carotte oyo ezali ya maki bandeko na nga nyonso tubo ezo sala 30 € ezo sala 30 € soko zio nyonso tu mibale en tout cas eko kanga o penza ete opesa nga merci pour osenga nga numéro lisusu ya compte pour notindela nga cadeau donc na savon nango esali 55 € bandeko na nga mama bijou lobito bongisa balo poso na biso koki olata mo elamba na oka ya moi ya moi normal ateza nango ya cher te suki na eza moi propre mais ce le poso eza mabe ata osali to bongisa balo poso oyo ekotelisa yo nzoto mobimba eza na hydroquinone te mais eza na ba effet moko ezobongisa nzoto donc eza ba biloko naturel bandeko nanga benga mama bijou donc lo ya to soki liboso tout esili to tika na kaka 2 savon to tika na pe kaka 2 ngakutu nazo longola savon moko savon etika li moko tozo zela euta bamboka eutaka ekomela biso na Allemagne na lobi na mino lisusu pona makambo etali ko kondisa nzoto na 15 € ya pamba bandeko na nga na longoli 3 kg ne kara 3 jours na longoli 3 kg na comme mabunde vimba bo mabundi na ngai bando kita donc libumu na nga ya eza lisusu munene te parce que na komo lata ba chemise pe na kangi bouton kitoko na 15 € ya pamba 3 jours na moni ba effet bandeko na nga naza nango déjà awa Nazala ngo déjà awa ndeko nanga bozo yoka eza ya comprimé benga mama bijou 80 comprimé obanomela 2 par jour obanolia na yo normal e bano sili sokutu appétit 2 par jour yango nazala ngo awa benga mama bijou zwa kisi na yo ya kokonda endeko pono lata robe kitoko ba feti yango ezoya benga mama bijou na 15 $ aux huiles na 15 $ na bana ki na bana poto 15 € aux huiles kisi na oya okondisa yango 15 € ya pamba benga mama bijou toza nango déjà ebele tozo luka sikoto banda ko poster merci na bandeko bosi bo bengi nga sabo mona yango 15 € merci